ndeko na ngali ya nzitamba komi ngai moko muna bandi naza mama atande na boye epekisa minga koloba te bandeko bazo aider ngata na ndako emsa ko tshela nga mai ayeli nga mai boye na ebisi mai ngo sombi wa na exotique lobi na ebisi ndeko na bité yeso mela nga mai na client ko na omela mai ya quartier te ayebisi ngo zali boma tu vois naza artiste nako bimselo musuna comédie tande ko nga komi na ebisi médecin ebisi nga na chance 4 jours ni les a bouché sans compter ba jour oyo o bande ko nyokwama donc nzambe pena sali po okoka pe mususu pe loko pe bato ba moni on dirait elo moye li ope mabe awa to perdre yo donc c'était naza nzambe ba kokanga te to seka na biso na ndenge ke zala na ambiance mais ezalaki ni ko takine na mutu ni soki adini non ezalaki entre bino ezalaki loke bima na réseaux sociaux te ezalaki na ngote pena nini tout ezalaki na ngonga moko no nyonso ngai moko mama et puis maman boye bango quand mutu santé zo déranger ba to protéger ka peut-être nyoza normal oye pembeni na nga mususu naza basu ba dose makambo ebele makambo su na koloba pe na koyeba to na koyeba te na leki na moment moko eza mama Kongo na sali ba 2-3 jours na ko yamba téléphone te ba botola nga na téléphone nzambe alola aza témoin eza famille na nga bakokai ko atteindre nga ite. Donc en gros tokoloba sortie médiatique bandeko o baza ba comprendre que sortie médiatique il y a papa na biso a misi leader a miss o bino bolingaka et ça qui te pour a dénigrer ba collègue na ye ou a accuser mutu na maladie na ye et ça qui pour a ebisa bino ke soki bomo na ye susute depuis a tourna na mama meta pinga o bino bolingaka et ça ezala kutu bongo te ezalaki nazo leka na intervention mardi bobonde la pona ye nazalaki penaka na wana na leka ezui nazalaki kuna posate na tourna na sala boye na sekisaka bino nga ezalaki kaka bobonde la pona nga mardi na okina intervention alors intervention nyonso na poto ata basali yo bibon balobaka intervention opération tout ezaka na intervention ata na kati ba live wana to ba vidéo ça peut m'abêter non qu'on y a joué rôle na très bien et tant que ndeko ko edenga à poser ma question bato ba comprendre et c'est la vérité nazana tous les diagnostics banana bandi maladie na ngana olinga ba kombo ya ba hospitalité na auto tangelo ba fiche nyonso o ba pesa tu siko papa misi ko bandeko bazana besoin ba yeba na vidéo automonio ofandi na chaise roulante aux bimana hôpital balobi intervention et l'équipe kitoko. Il faut comprendre que bandeko biso to ebika ke poser un problème ya genou. Bato ba s'attendre que intervention et que ba opérer genou. Opération à genou to ebika et la opération mon très lourd. Pour ceux qui mutu ba opérer et c'est quand même sous ma maison de Mama Kongo. Oui. On ça la confusion sous bandeko ba oyeba te. Mama Kongo, il y a net sikoyo nazana deux choses. Donc na kweya ki na je na glissé na douche donc na sala ki écartement donc la droite est tikalaki comme tikali na douche na été bêtage genou na ciment ne choc wana et que ko boucher à terre voilà papa tu comprendre jusque là pour mutoya ki ko pesa biso explication aki ko éclaircir biso hier eza eraramse donc na minute comme tozana yo moko ngana ngina poser question pour na poser question faut na pesa moi explication pour comprendre question nanga na bande ko ba na c na commentaire to monio na chaise roulante biso to bi ko na problème ya genou ndenge ba l'accès biso et puis biso moko to mona ki peke genou no ezaki na problème côté wana mutakokolo ba lokutate parce que quand on a vu mutunyo surtout na misu tant au tchaki image ya genou on avait vu un genou gonflé. Voilà. Ngakutu personnellement na kanisa ki emso ça ba bloc ba mai ndenge tonda rabiso na genou ba to ba infirmière ba ebi ba kombo na bango ba pesa wana ke o esenga emo ba sala soki ba infiltration soki ba nini. Bon to mona ki ke genou ezaki gonflé. Et lorsqu'on est na lo ba papa miss, biso to bi koza na problème na genou. To ebi ke soki o ko subir intervention, o ko subir opération na genou. Tout le monde est déjà écarté qui déjà est fait battre le bambasu tout le monde là qui a tout le monde une demi-heure après et tout le monde a eu la vidéo une demi-heure après tout le monde bimis au sali sorti na
hôpital moko ya hier na fauteuil roulante et que bandeko balobi gloire à Dieu opération s'est bien déroulée. Parce que batou o baby que on a problème à genou bazo s'attendre opération ya genou. Tout le monde y pansement, tout le monde y bandage, tout le monde y point de structure, moi les douceux, on n'a rien vu. Mais tout le monde cause la explication claire. Parce que tant que opération, il faut comprendre que bandeko s'attendait à une opération à genou. Et tant que il n'y avait pas de séquelles, il y a mouton qui a subi opération à genou. Si pour explication, il y a bateau bazaki na yo, et ça qui vraiment clair makasité. Nde era ayaki kopontele biso explication mais yo moko comme mozawana na bato balingaka yo na bato baza très confus lelo po bada ko douter na yo okoki ko expliquer bango na moi courage ya maloboza nango tangu bokomi na hôpital wana intervention nini oyo yo o subir. OK, donc tant na komi eza intervention ezalaki comme la maladie déjà, ils ont ischémie aiguë, ischémie. Donc ils ont bouché à terre na yo. On a comme la maladie. Alors ba traiter comme na machine, ba kotisa ki machine, ba comme bon ils ont trop infirmière baza awa, ba comprendre. Ba mo ba lokuma ba kombo. Moi na lokolo ba ye ba kotina no tonga moko ils ont monene. Après ba ye bakoti ici introducteur donc guide le quoi libende ils ont la caméra donc machine moko bakoti ici aller bon et soit qui moins temps parce que chirurgien par rapport à chirurgien azala qui na difficulté à retrouver musisa pour na okino ça la traitement ya mona qui soit qui moins temps mais bakoti ça qui en auto tala nanga auto la caméra ya moko on va bien gaso qui fibroscopie. Ouais, tout le monde a la machine, ma camion. Et puis, tant que docteur, vous pouvez sur le pot, tu as anesthésie dans le colo. Et puis, ça a un terme. Alors, oui, tu as déjà guide, maintenant, tu as un indicateur matériel et avec un indicateur ballon. Ballon, et l'homme qui est gonflé dans la tête. Et tu dis que ballon, et bandit, c'est quoi qu'on tourne. Abi, awa, c'est quoi, yo, tu as ça là, tu as débouché. Asali. Azu penatan et tant à aussi ça alors bon là vraiment na moni c'est bon mais na souka et ça la machine moko na bosse na peu comme na mama comme yana ba terme trop médical bon manote papa na live ba infirmière baza to comment na ba infirmière tale belé a baza wana baza wazi awa wana poto machine wana tango ibimaka et machine na souka o ibimaki na kati eloko wana ezala na basinga. Donc tongana eloko atanga bimi ba ezalo kwa ba diotio donc idiota kinga na ukika tsa nanga kuna sala ki mo boenzoka e bimisi na libusu ya pota place ba kotisa ki na tonga e kangi nzoto na yo basinga na ndenga kati e na libanda etika liboyi esili nango mais bakoko tika yo to zonga koko sala pe hémorragie za ka tourisme e ba sala pe na lobaki ba garder ngai ba lobi ko bima kaka na 18h20. La journée awa, aux la liberté ya obenga ndeko na yo ami, ba ya boko fanda bozo seka ko lia na yo nini tout. Ndé na place na yo benga ndeko na nga liandi. Tu vois, voilà si ba ici, mais ba joa ki na no temps avant na benga appel liandi, ba lebi, il faut anesthésie et se évaporer. Ils ont ba terme na bande ko yoka. Ici là, ndé to bimisa ba bimisinga na salle d'attente, na ye, na fandi na ngai. Si. Na posa ya bande te, bazali na posa ya au pansement au nini. Etiki oka mwa lidusu. Lidusu ane kangamaka. Omona oka lokwa de. Tomba bimisi eloko wana mba moko ekangi o lidusu. Omonika lokwa ndetu mwa rouge eloko mobu ikaka. Non, je pense que eza bande ko belé, eza ba malade belé bande ko belé ba subisa, bato ba subisa o yozo loba. Et là, le songa na bina beta. Maman Congo, pardon Maman Congo, une minute. Je dois des explications à personne. Si on a solo baboisa pour na ba fan na ngai, bandeko ba bondela ki pour na nga. Tu vois, ya mo moninga tango solo li na nga na mikitisi.
nalobi pena na koexplike na kosolola. Non, papa Amissi, tout est parti dans mauvaise explication. On est en train de connaître éraillé hier, dans live nanga, apporter explication parce qu'il t'avait eu au téléphone et par appel vidéo. Je pense que certaines personnes ont dû comprendre. Il faut comprendre des bateaux. Vous allez sortir médiatique. Toi, tu n'étais pas bien. Mais les personnes, je n'accuse personne. Parce que communication est la base. Et lorsqu'on est la communication ratée, les gens vont comprendre aussi ce qu'ils vont comprendre. Il faut comprendre les bandeko oyo, bazana ba langage négatif. Quand tu es là qui a un Congo, oui. Quand on est liandia komi, ngai li susu, na uti na ba intervention maladie vu que na zaye pena de côté, j'étais seul. Ba et puis attends na kenena ndeko, ba lingi kutu tata mutu apusana et puis maman Congo to na poto diagnostic to maladie ya mutu. Nani yango soko za na komate, nani yango pena so za mwana mukete za majeur. Ba ko pesa ngo na ba camarade na yo makamna na onyoso. Te, ba pesa te. Ba pesa ka te. Donc ndeko na ngali yanzi tanga ye et ngai biso na bise ndeko. Opération et l'équipe bien. Or nga na bosani tant to zalaki na ndeko na nga era. Bato ba benga kinga wana. Yave le mi denyema abenga kinga. Ko bana susi na nga na mutabatu. Ya oh na moni boye nini. Na solo la kaka na vite ba salinga intervention ça va. Ba Michel Kombe ba RAP yekutu era tant to solo la. Tant à yoki ko ba zo expliquer na monsieur faut plus manger la viande rouge, faut ça la huile d'olive. Vous avez une séance qui a kiné pendant 3 semaines urgent. Era lobby a lancé vidéo, on a monté vidéo na ndena chi. De era lobby oh ndeko nanga bo salier nini. Ne place à qui chance bande ko ba zo expliquer nga botana ba bande ko ba to ba saler ba intervention to ba. Donc en fait era a yoka qui explication donc il y a moi ça qui mieux placé pour nous expliquer biso. OK. D'accord leader Amissi. OK, biso peut s'excuser. Ceux qui te comprennent, qui peut bien te, biso to yaki ka ba sortir. Na silicité mo makongo, na silicité. Ndenga na lipsi ndeko nanga intervention opération l'équipe bien. Bon ndeko nanga liyanza te ezalaki nga. Tant muta ebisinga opération l'équipe bien. Nga na olobani. Na oloba pe opération l'équipe bien gloire à Dieu. Na semeki national to bando kumsa nzambe. To zena mettre. Papa, yo kokolo opération l'équipe bien. Mais les gens qui t'accompagnent ne peuvent pas dire opération l'équipe bien sans